Hi guys, welcome to my channel. Na pesi mbote na babone no sur Alpha Kitchen. Tikete kimi ankolo, ekuta na mabota na bino. Soke zamba liboso zolandanga ya papa, mama, zwa mwa minute o s'abonner et ça penza malamu mingi. Nzamba lola kozangisa kopambola yote. Lelo na soke ngolamba ngulu ya soup. Mama tozana tangwa Christmas. Babike photo luka. Eloko nini oyo tokosala bana na biso pe mibani na biso. Nazona all purpose, black pepper, tomate nanga ya pire, mungwa, tomate mbuma, ai, pilipili, litungulu, poiro, parsley. Oyo ezali ngulu na biso tozolamba mokolo lelo. Nasina sukoli yango bien. Siko na oke tiango na nzungu pona tokisa yango. Bo déplacer te, bo landa. Tango zo tala kozangisa ko s'abonner te, ko like pe ko share. Benga pe bandeko mususu place nyoso bazali kabola chaîne bipai nyoso muto ayebi yango te akota alanda pe makamala mozoleka na kati ya Alpha Kitchen. Ngulu nanga yango yo azotia na kati ya nzungu. Yaya tango nyoso zo tokisa biloko na yo kozangisa te otiango mungwa. Otie mungwa mingi te po yebike osala sauce. Ozimwa all purpose na yo. Osopeli yango likolo po misuni ekota goût. Tokotia na mai te ndenge na lobale nyonso ke nyama il faut kotika ngo nanu ebimisa mai nango etoki na mai nango ebimi ekauki après yo ya kotia mai na yo po eumela pe na olemba te. Donc nazo zipa etoka en attendant nazo préparer babiloko na na olambe. Tozo ko tala sikongulu na biso. Ngulu na biso ebeli. Elimbi. Sikoyo tozo ko kalinga ngo. Ngulu na biso avant to sala ngo sauce. Donc ezaka ndenge yo lingeli ko sala musuni na yo. Ezaka obligé peke ya ko kalinga mais belonga na zo kalinga. Kompo ko sa peka sauce ndenge ka izali. Ngana sepeli na kalinga ngo. Donc zo toksa ngulu na yo kobosa na ikola kisale na tie ozumwa black pepper otie. Ozana posa misuni na yo avant que yo sala sauce ekota goût na biso yango ekalingami bien. Donc ozomwa ndenge eza ebeli penza makasi te eziki pete donc na mwa mesure po yo ke lengi nango. Siko na oke sala siko sauce nanga oyo nazolambela ngulu. Natia mafuta na moto, natia mafuta mingi te po ngulu paza na mafuta yango ndeza kona kosala sauce na biso oyo tozolambela ngulu. Na preferaka konika biloko na nyonso do na niki tomate poiro biloko nyonso na niki yango nde nazo sala siko sauce. Tokotika siko sauce na biso etoka po nyama na biso eza déjà etoki eza ya kolemba. Donc kolinga teke osala kambala moko zui otie ekoma poto donc faut belisa pena sauce na yo après ya kotiango omona pena elengi ya ngulu na yo. Mais soko tie kambala moko ngulu akolemba makasi mwa yo ka guna ngo eza te. Azotia mwa pire pe mingi te muke kaka. Omoni couleur ndenge changer. Donc sauce kaka ya pambo kokoli yango na loso bete na kwanga. Kaka sauce ya pamba. Azo zipa nanu
matungulu na sauce na biso ebelana. Siko tozotala sauce na biso ebeli. Pona minute oyo tokobakisa mai. Eza soupe na biso totokiselaki tobakisi mpe sikoyo na minute oyo okoyeba mungwa na yo. Ngulu na biso totokisaki yango na mungwa na all purpose. Sikoyo tokomeka mungwa. Mai o totokiselaki soupe wana yaki na mungwa. Alors tokotika nanu tokotia lisusu nanu ngulu na biso na kati. Après wana nde sikoyo tokoyeba so tokobakisa mungwa to te. Sikoyo tozoki na kotia ngulu na biso na kati ya sauce. Tokokumisa su te po sauce déjà c'est beli. Ngulu pe aza déjà ya kolemba. Ezaka juste etokaka muke goût ya ba matungulu banini ekota pe na kati ya misuni. Après esili nango. Bo ape mwa pilipili na biso na kati po epesa goût na kati ya biloko na biso. Po totala, wow, mama salela papa suka na elumbu ndeka momesano. Sikoyo tomeka soupe na biso toyeba lo na biso ezo test ndeni. Pona nga namona chamwa all purpose mukie po epesa na biso moto bilo na biso ebeli. Sikoyo tozokende ko servir bilo na biso ebeli. Tokomi na biso na suka na recette na biso mokolo ya lelo oyo ezalaki ya ngulu ya sauce. Mama, papa, yaya, soki nanu lamba nanu boye te olamba na modèle oyo lambelaka mbalo meka nanu modèle na ngai o sepela nango. Toza na moment ya Christmas, toza na moment ya Noël. Salela bana, salela papa, en tout cas ozala décité. Ndeka na lakisi landaka étape moko en tout cas au sepela na ngulu to linga ngulu to lingango. Yango wana toloba makama malamu e umelaka te. Tokomi na biso na suka bozangisa te ko s'abonner, ko like, ko share. Bokabola ba commentaire en tout cas et encourageaka que ezo lakisa ke musala ezo kene malamu. Donc yo na no commentaire te o tala kaka ya mbalo commentaire en tout cas ezala bien. Nzamba lola amona bino bisika nyoso bozwani wana tomona na vidamba la simba. Kolamba esila rate baye kola kaka toye kola kolamba. Bye bye.